Génération ya sika esi eboya umba elingise kavashama bisengo biso tobina kichachacha mambo tango na bolero bana ya mbula oyo mama c'est caneton allez caneton allez maman caneton Mandiko ba bolingo mbote na bino bolingo tonda na mitema na biso to landa émission oyo malamu Nzambe ya pambola moko na moko ndenga na luba kaka ou partager c'est vrai to luba kaka partager mais quand même bomona ka ndenga na luba bolimbi sanga na wele la kateke partager na linga kake yo olanda yo mutozi libaku oyo tangu yo landi okoki ko benga pe baningo lobi atale loko na tindeli bino ndenge ezali olieza la kaka na début na bandi déjà partager bongo soki eza nango mabe pa yango kokende bakuzwa yo pe mabe yango na lingaka moto alanda osepeli nango ndio ebina ne kotindela Nzambe ya pambola biso to banda émission oyo na kombo na Yesu mokonzi na biso oyo apesaka sagesse po bandeko na ngai okoza na intelligence otanga mingi mais sagesse na maturité Nzambe apesaka yango wana Nzambe ye moko alobaki oyo azangi sagesse asengango pe ngai Nzambe napesaka yango gratuitement. Alors bandeko na ngai lisolo na biso ezali boye ndeko mwasi moko abengaki nga ndeko mwasi wana avandi na nini na Luxembourg. Ndeko mwasi abengi ngai donc aza mwana mpona ngai abina nga mama naza na problème monene awa yango nabengi yo mpo noyinga na nga moto apesi ngai numero na yo mama naza na problème na nga olobela yango problème te problème eza nini problème eza boye mama ndenga na botama banda na botama na ngai epa ya mama na ngai naza mwana liboso naza na baleki na nga pe na sima mais ngai ndenge nakola na ngai nayokoma jeune fille natangi na ngai babemanga na poto na mama na biso ye moko tokoma na poto mama totanga baklasse na biso tozwaki bomwana baklasse na ngai ezalaki toujours bien nazwaki pe badiplôme na ngai nasalaka na ngai na banque moko songolo pakala na Luxembourg navandaka na ngai nayokutana na mobali wana alingi ngai ntango mobali alingi ngai tobalani na mobali oyo abali ngai kokota nakotaki na libala ezalaki makambo avant même fête na ngai ya mariage ntango batindi mbongo na mboka na biso po mbongo ifale kende epai ya tata na ngai bongo banoko na biso bakende okutana mais bongo ekendeki bato bayambaki yango basepelaki na bango mais mama na ngai azalaki na esengo te ke bango balia mbongo nga na comprena te mpo na nini mais tosali makambo wana po to tosali bafeti na biso esili kende mama ba réseaux sociaux oyo ezobimisa makambo ya malamu na ya mabe pe ezali mama na réseaux sociaux naye komona bato baye kobenga ngai ote yo yebaka te oza ndeko na biso ali ekomi siko ndeko na biso te mesali siko lokola groupe moko babengi nga en groupe basololi na nga balobi no ndenge ozali wana yo oza mwana tata na biso oyo mosusu alobi te yo oza mwana ndeko na ngai donc mama na bino akosaka tata o balobi tata na aza tata na yo te tata na yo azali akufa te yango wana yo oza ndeko na biso tolukaka yo tolandelaka yo mama nazwaki trouble akei kosolola na pasteur na biso ayebisi nga no fo solola na mama parce que mama nde moto abomba yo na libumu ye moto ayebi pa nini outa nasambelaki Nzambe naye kokutana pe na mama natuni mama nalobi na etala makambo bona boye mama na ngai koyebisa nga bon na koinsiste aye koyebisa nga vérité abi voilà nga nazalaki jeune fille nazwaki zemi epa ya garçon moko boye ntango nazwi zemi epa ya garçon wana famille na biso tozalaki famille moko ezalaki na bozwi koleka famille oyo wana ozwilaki zemi alors toya komona ke non na famille wana baza na bango na bamoyen te bongo sikoyo yokende kobota kaka na mobali wana en tout cas zemi wana ifo tomema ngo kote mosusu mama kende mama na nga moto azoyebisa nga alibi bandeko na ngai mama na nga botanga donc koko na biso batindika ngai pa mobali moko mobali wana kutanga na zemi na ebandeli nango
tangu kana kena mobali wana obi anaza na zemi tout ça bona boye ali famille basangani po mobali wana tie nga zemi abala mobali atiaki mama na nga zemi abala mama na nga menzoka nde zemi nazalaki nango ezalaki ya mobali mosusu bango siko balobi ke mobali wa mama azwi ya sika po asalaka na administration kanisa kaka na bamboka ndenge ezalaka yende moto apesi nga zemi wana mobali wana pe adiskita te asali eloko te abongisa makambo nyonso na famille ya mama wana nde mama moto aza koexplike ngai abi bon ngai ezalaki kosala nga soni mama alobi ezalaki kosala ye soni mpo ayebisa ngai tusa bona boye na ndenge bazalelaki na famille wana alors mama na ngai ekondima eno tata oyo abota yo eza tata wana engai mama na yo soki nazalaka mpenza na motema mwa kilo mpo na mbongo ya libala mpo nayebi ke moto azolia mbongo ya libala aza tata na yo te me yo oyebi te mama atalaka makambo donc ngai moto aliaka mbongo ya mobali wana ezali papa na ngai te tovanda na mobali wana ndenge tovandaki na mobali wana mama ezalaki kaka keno nga nakokaki kokufa mobali wana betaka nga mobali wana tutaka nga ata likambo te mama mobali wana bandi koloba no nga namonaka ba esprit yelaka nga esprit moko yaka komenase ye nayebi te motu na motu aza na vie na spirituelle me nga nayebi ke ngai nde nayebaki nzambe koleka ye mobali balo toza ko vivre ndenge wana kende pasi eleki na longwe na nga na libala wana tawo na longwe na libala wana entre temps nga na ndimi siko tata na ngai oyo bandeko ne babengaki oyo bana ne babengaki oyo mama na nga pe confirmer ngai ke non aza tata na yo nabandi kosula na tata wana nabandi kosula na tata wana en tout cas ezoleka bien bandeko na nga pe tobotama tata moko kuna na tata oyo solo tosana biso bien tata pe oyo pe ba mama na famille na ye bakoselaki nga bon aza papa soki eloko pe natindaka donc nakabolaka te kende mama ndenge nga nasambelaka na ngai moninga moko ayi kobenga nga abi to bando kende na église na bango bakendeke na Paris abi musika boya na Luxembourg toza na église bongo tokende Paris parce que kuna kutu ba prophète bakoya donc ba prophète ba prophétisaka kuna bazalaka vraiment so balobi likambo na kandenge bakolobela ngo ndenge ezaleli yango wana ngai pe na ndimaki tangu na ndimi tokei na église wana nakutana ba prophète yango tout ça ekomi siko nakomi mwa kokabula dimanche mosusu navandi na église na biso penze pourtant naza kosalela nzambe dimanche mosusu nake kuna na nini na Paris na église ya biso siko pa nazali kosambela pa nazali kosalela pe nzambe mais nazali ka kokosa ke non nake Paris naza na likambo boye tout ça po kaka nake lokota kuna bon eza na baninga mosusu bamonaka nga na kati ya église wana na ba prophète wana babengi ngai bayebisi nga babi ba prophète wana ozokende keba pona kati na bango ya mabe bazali mama nga na koyeba te na monde bazoteya ndenge bazosakola na lobi kaka te bazana bango bien mokili koma kaka ndenge bakomaka koloba kaka mabe kaka ya ba prophète ngai nayebi na ngate me ngai nazomona bango bazana bango malamu ba feti salamaka tanto bakoloba ke bino sobolata uniforme boye tolati tanto boye to makambo zake bili après kende baye kobenganga na prophète mosusu wana alobi te nga nzambe atalisi nga ke yo za mwasi na ngai na kobala yo na bala yo abi mama yo moko yebi kaka utayi koboma libala na mutu moko boye sikoyo azobala yo prophète munene mama prophète munene mama na ekoloba ok natalila sikoyo mama na ndenge mutu wana azalaki prophète wana azalaki eza na mwasi moko oyo asololaki na nga après kouta kuna nazongi Luxembourg mama moko asololi na ngai alobi nango yebi place bokendeki wana namonaki yo batiaki yango na ba WhatsApp tout ça na ba réseaux sociaux mais omoni ke prophète boye na boye bozalaki na ye prophète wana oyo azoya kuna aza malamu te mama akombo na ye yango oyo soko kolobango bengana koloba kombo motu te aza malamu te ya liboso akufela mwasi ya liboso ta akufeli mwasi ya liboso babotaka mwana moko prophète wana place nyonso azalaka na mwana ne wana ya mwasi mutu nyonso oyo akuzala pembeni na approche na efalinga pe mwana wana ya mwasi soko sepeli na mwana na eta tuka bokozala bien te abi bolingo tataka na mwana nde prophète wana baye koyebisanga ke non
azalaki déjà à part moi sino akufaki abala déjà basi mibale me basi yango pe bakufaki nasali lokola kubanga natuni moninga na nga lobite biloko neza lokuta mutu alingi obala bala na yo baza ba prophète ya solo mama nga pe na continue nzela na yeko mikotisa na likambo wana tango na mikotisi na likambo wana toyokani bien ke tokobalana bon tango toyokani ke tokobalana nga bi olie na yebisa mama na nga mbala moko mena sala mama na nga surprise mama na nga mona ke non ata libala liboso kufaki sikoyo nazobala na mobali mosusu wana siko mama nakoma kosolola mingi pe na papa oyo abotanga na bandeko na nga tata moko kuna na ba tata basi na nga pe kuna. Alors mama kende namoni ke mobali apusani penza lobi non siko foto sala makambu ya libala to sala makambu ya libala mama ngai na église nga na sambelaka na loba eloko ti na ndenge mabete nga na mona yike na kosala bango surprise et surprise na kosala bango bamona vraiment ke na bali mais nazaika koloba ke na kobala libala moko ya bien libala na nga ba fête na ngai koleka na ba réseaux sociaux et kozala boye na bandaki déjà kokumisa libala na ngai pour na mona ki yango boye na misu mama na continue toyoko yoka na siko na ye mobali ke il faut tokende mboka ngai na mobali toyokende na mboka tango tokomi na mboka kuna na yo kutana na papa na ngai oya botanga na bi ok papa na ye mende na ye buye na ye puna mobali na ngai aza kubala ngai donc papa pesi mukolo po bakutana basolola nanu bon ngai avant tokende na mboka mobali wana yebisaki ngai que voilà ndenge tozokende na yebite soki eza bitumba mais na kati ya mbongo donc naza na mbongo lisusu te nazwi problème moko sérieux ya mbongo na comprendre te donc nayebi te soki okoki kosala nini parce que topesaki papa mokolo tokende comme ça nga na kosala makambo nyonso après nyonso wana mama mwasi wana mobali wana alobi na nga bongo nga nazwi mbongo mama na nga simbisaka nga mbongo na ye ya ebele nakamati mbongo na ye oyo mama simbisaka ngai parce que mbongo balocataire mama na biso nga nazwaka yango mbongo mama na defi mbongo balocation ya bana na defi mbongo na nga oyo nafutaka ndako nafuti te nazwi mbongo na nga nyonso mama nakamati napesi na mobali po tosala nyonso tokei na mboka epai tokendeki tozali kofanda na hotel ya 5 étoiles une semaine ya 5 étoiles ngambo nazali kofuta. Alors mama na ngai mobali akei akutana na papa na nga wana mama na nga na bandeko na nga mama moko bayebi te nga na mobali tokei pa papa tango tokei pa papa sepeli ya moni mobali prophète en tout cas papa sepelaki mingi tout ça bapesani mokolo po mobali aya kopesa makambo nyonso mobali aye te tozongi na hotel na mobali tosololi na mobali nga na lobi ok loko deza bongo sikoyo mikolo ekoki ngai fo nazonga ngai na kozonga me yo sikoyo loko lozo prolonger séjour na yo okotikala na papa okotikala kusola na papa na kei pe na rassurer papa ke papa séjour na ngai esili pona musala papa lobi me ndenge nini yo kozala te ya kozala ye moko tout ça soko kosala nyonso na solo pe na mobali lobi na ngano soki eza bongo tozela tokosambela kaka tango yo kozonga na musala kuna bakosala yo lokote okokontinue musala na yo toza na nzambe nga naza prophète bakosala yo lokote mama nafandi siko nafandi mobali ayi kopesa jour wana oya kosala makambo pa papa na ngai ngai siko lokola kosala makambo pa papa na ngai kosala pe na famille ya mama nyonso mbala moko mobali alobi na nga te tokosala makambo epai ya papa oyo aboti yo lokolo si obalaki deja bokabwana na oyo liboso nga na kopesa makambo nyonso epai ya papa nde moto akoyeba ndenge nini akotikala kosala lokola nga mpe na ngai kosala mama na nga surprise na bi problème ezati kende mobali ayi kozwa nga ayi koyebisa nga alobi mikolo eleki sikoyo namoni kozwi ba retard mingi na musala
na moni zonga na musala na yo kuna na Luxembourg parce que ngande nazali awa na zuba dossier mususu vraiment fona bondela pona batu donc moi na zonga mbala moko ezate mais na kotika la kusula na papa problème ezate confiance mama na zwa vol na zonga tango na zonga na mboka oyo tovandaka na Luxembourg eloko liboso o barasiraki nga na mobali ke non okozonga na musala na kuta na musala balongoli ngai baliki kutu explication te balongoli ngai na longo na musala na bengi ngala bi awa ngai na musala tu sabona boye alobi na nga tete soko moni boye nzambe akupe so musala mususu ngai na zoke lusula na papa mama ngana ibika ke mbala ki kusula na papa na vanda nanga très bien ndako na ba nyongo na sana ngome na ibike ko zonga parce que nazaki sur ya prophète mama mama isa pasi ndenge nazala na souffrir mobali onga na zozela kake nukuta na papa nanga kaka moningo amemaki nga na église wana atindi kelinga mariage fête ya monene o mobali wana balani na mwasi mususu mama nazo comprendre te ngaki na bela liboma na mona na kate na koma kubatama mama soni mama na ngai po finalement na ndinga suka tata na ngai wana ibisaka mama na ngai ke mwana yaki po na makambo bo mama na ngai aye koluka ngai afinga ngai bandeko na ngai kotiola ngai kofinga ngai pona nini busoba boy pona nini boy mama mobali asali mariage ya kutimi te mais mariage penzo ya ndako nzambe mwasi alati voile mama tala fête munene mama ngai sikoyo na perdre musala pona ye na sambwe na famille ya tata na nga moboti pona ye ngana mama na nga tokomi diviser pona ye ngana famille na nga tokomi na makambo pona ye entourage na nga obayebi makambo wana mama soni na kotalela bango ndenge nini mama quelle souffrance mobali otokabonaka na ye aye koyoka sango wana kwa bana bazalaki pai na nga yazwaka bango na mikolo ningi ezalaka na poto nakoma kotinda bana aye kozwa bana bakei kuna ye pe mama asi abalaki na ye donc bana na nga soko tali mama toza na poto me na mawa mama ndenge nazala nazoloba na yo nazofande pa moninga po ndako nga nazwaki ona ndako wana nazwa kufuta lisusu te mbongo nga nakoki kopesa nde mbongo nga napesa mobali wana nakende kofanda tina hotel ya 5 étages ya 5 étoiles na mobali wana hotel nga nafuta nanu te na ndenge na nga moko manake kofuta ngo pona prophète wana zomona pona lukumu ya prophète mama na ngai pasi na niyo kwami musala nazoluka nazozwa musala te lokola libabe babi na nga ke prophète wana abomaka nde basi mama siko nasala nini nazoyoka soni na église na nga nazoyoka soni na bandeko na nga nazoyoka soni na famille na ngai mama tala esika mobali akomisi ngai mbongo mama na nga pesaki ngai nasimbela ye mbongo balocataire na ye nyonso ekotaki na voyage ya mobali wana mbongo ndeko na nga mwasi pe atindelaki nga mpona lobaki neke nazo voyage na bana tala na lukuta tindela nga mbongo mpona kovoyage na bana nzoka nde bana na nga natikaki bango epai ya motu ngai nakei kowelela libala kuna mama mbongo wana nyonso tu esila donc tokende mboka wana bolimbisanga tokende mboka ngai nde mutu nazwaki charge nyonso ya mobali wana na mizui na charge nga moko nazwi pe ye mobali na charge oyo natikeli papa croyant que donc papa eza lokola mobali na nga mutu atikeli ye mokwa liboso tokendeki ya melata mais ezalaki nango eutaki na poche na nga moko mama voilà makambo oyo ekomeli ngai mwana na yo ngai mama nazali mutu ekolo mususu ngai ndenge nazali awa nazali mutu ekolo na bino te mais moninga mususu azalaka ekolo na bino alandaka ba émission na yo ye mutu aexplikaki ngai ke émission yango ezoleka bazoloba bona bo yango nayebisaki nga lobi betela mama wana lisolo abetela pe bandeko bakongolais bana bakongolaise bayoka pe makambo nini esalameli nga
ata soki mama alobaka na émission na ye na monoko na bino ya lingala, me likambo oyo eleka to likambo ndenge ezolobama boye eleki na mboka mopaya ya baafrike kaka. Nalingi kotanga bakombo te bolimbisa ngai, me likambo na uti koloba na bino eza bongo. Mwana mwasi akomi kobanga na kubika to na kubika te mpo mobali wana babi abomaka basi. Bandeko eza likambo kweli moninga mpe ndenge tozoloba boye eza ntango mosusu na moto mosusu mpe oyo mpe baza koseduire ye mpe na ndenge wana. Ya liboso nanu yo osambelaka na eglize songolo pakala, kasi babengaka yo kaka ke yaka kuna profete moko aye, baprofete baye bazosala makambo boye bazosakola. Mais prophétie ya solo eza na kati ya Bible te. C'est vrai que baprofete yango to koma bakome bele ndenge Bible lobaki ke basali baza muke elange za monene, sikoyo koma nde elange koma muke basali bakome bele. Prophète siko ye aza prophète tala ninga akikoloba naye. Mais pas yo sambelaka ozana pasteur aza papa, église ezali mama na yo oye pa nzamba tieli nzamba yebeli yo na bergerie wana. Mais yo kopumbwaka koke pa mosusu pona ni pona ba prophète bandeko nanga. Si ba prophète yango balobaka ke bakobala yo okozwa mbongo okovoyager okosala boye okozwa misala. Mais ba prophète wana jamais balobaka ke ozotambola mabe. Mais ba prophète toyoka na Bible azoloba nzamba tindi yake ne koloba na mutu ke etamboli na yo wane koboma yo etamboli wana na modirango. Mais ya lelo oyo tokolanda ba prophète kaka bayebisaka biso makambo ya esengo. Ndeko mwasi ngai nazoloba na lingala o nazoloba na bino nde o nayebisaki ye na lobi tala omoni problème eza wana ko changer bitonga eza mabe, ko luka ba prophète eza mabe, nzambe nde alobela yo. Mais soko kende ko luka prophète pona ayebisa yo makambo ya esengo keba soko kangama ki na place no zayi ko bondelo ngakuta na makambo te ale yo mbongo nyonso. Donc okomi penza mpunda na ye epa yo kende ki po bika epa yo kende ki po koma malamu kuna nde bakomisio siko ki mobola. Bandeko bana toyebi te tozoyeba te biso ba mikolo peut-être to bozomona biso ke toza mayele te. Expérience esalaka siko tala ndenge mona mwasi ya botamela tata waliaki mbongo ne ya liboso eza tata na eti. Mais oyo siko alingali ya mbongo na tata na ye siko oyo pe alia oyo ya vrai tata tala makambo kweli. Na biso pe ba mama biloko ezolanda mwana ekoki kozala pe kuna na yo mama pe makambo boye ekoki kolanda yo bino ba mama bozo yoka na kosangisa parce que ezali kama ekolo mususu. Mais biso pe tozaka nango oyebi bien ke zemi wana eza mobali wana te yo lobi kaka zemi wana eza ya ye azaki mwana mokele ba parents balobi na ye ke akosela ne tata wana ba parents ni bajo kozana motema koloba ke kosela mobali ozemi po oyo kuna za na mbongo te. Mais lelo ona lisolo soki na bosani ya teloko tata wana oyo baboyaka na famille ne mobimba siko baza bato mbongo. Tata oyo siko bakosaki ke ye wana tata na ye akoma mutu amilangwa amelaka ne kaka kuna na mboka na bango po na yebisi bino keza lisolo mboka mususu. Mais ateza ya mboka mususu ngana yo ke pai na biso pe koki kosala mape sala makezali kokosela mwana tata eza mabe. Kokosela mwana makila ya mutu wana te me yo bambi yango eza mabe. Nanu na biso ba mama me na yo mwana sokoli nzamba delivraka aza réparateur ya brèche zonga kosambela nzambe zonga ukufina nute Yesu ayambaka biso nyonso. Me prophète wana nzambe ye moko akutana naye po oya bali wana zape mwasi. Donc prophète wana bandeko nanga azali ko vivre na basi mibale ba fiancé mibale na mbala moko alake ko lela oyo mususu wana po akene ko bala sikoyo oyo mususu buko motema mabebo epona nini. E prophète wana baninga na yepe bazalaka pe na ba congolais. Prophète wana za mupaya na ndonga bimboka na biso mazana ba prophète o biso pe to yebi ya ba congolais nga na yebi bango me na kuti ko tanga ba kombo te pona ni bango ba yebi te ke likambo ba sali mona mwasi wana ko elinde pa inangai mawa mingi
pe soni tokosuka wapi na mabe ya boye. Tokosuka wapi na mabe ya boye. Yango bandeko soki nzambe alakisi esiko banda kosambela ye moko alobi bokoyeba bango na misala na bango. Yo pa yo sambela wana omoni no mabe ya pasteur wana te, omoni no misala ne ya mabe te, omoni ye na kindumba te, omoni ye na muyibi te. Me yo sikoyo olingi ke okende kaka kuna po ba prophète tala bitambola tambola ndenge memi ndeko mwasi essence na ye moko azolongwa nango Luxembourg pa kende Paris aller retour ba risque pesa na nzela. Me nzoka nde pa yazo kende wana eloko moko kozwa te, au contraire azokende kolukaliwa. Eza mawa na te ya oyo na te ya oyo. Ndeko mwasi soki yo pe kweli ya boye zongela nzambe, zongela nzambe, senga bolimbi sepa nzambe. Okukufa te soki alia bato ebele aleyo na mbongo wane ke ina place ya molimo na yo. Bandeko na kanisi tokomi kokoma na suka ya lisolo oyo. Lisolo ezalaki mwa sangisa boye parce que il fallait na banda mona mosana bina il fallait na banda na ndenge oyo ya botamela. Bongo na ya kusukisa na ndenge sikoyo ya ndenge prophète akosi bundoki. Bandeko nanga eza bondoki mwana muninga ndeko muninga okende kosala yeboyi puis osali feti pe ya mariage na mwasi mususu. Mwasi wana pe siko ayebi te ke yo kosi muninga mususu pe oye kosukela ye pe toyebi te. Yo ndeko mwasi soki po kwelika oyo nzambe pe akangola kabiso na ndenge mususu. Nzamba akangola kana ndenge mususu. Malobo na solo basiko ope na yebisaki mwana mwasi yango tangu muninga na yebisinga ngana bina solo la pe na ye oyebisa yeke tala mama na ndenge alobi abia ko yakutala ngai. Problème eza wana nzambe ayebi ko épargner biso pe na makambo ebele. Soki ezalaki yo nde balingaki baboma nzambe amoni ke yo kokufa te tika mwasi muswake nokuta na libala wana po yende ko nokuela na makambo. Nzambe oyo tosambelaka ba prophète ya lokuta boye ya makambo minene boye bandeko zosala nga pasi parce que ndenga na nzaboye ba camarade ba prophète ami ya prophète oyo na yebi bango nyonso, na yebi bango nyonso na sola kana na bango te na yebi bango ba congolais na kati bazali photo ya prophète oyo na mariage na ye na video ya mariage na ye nazala ngo batindela kinga yango nyonso nazala ngo. Mena ningi ko bimisa na ngai te na kende ko mema ngambo lisusu botala kaka na ko kende ko mema ngambo te. Me na pesi kaka conseil ya koloba ke lisolo bozo yoka eza lisolo esalami me oya benginga aza mutu na biso me oyo likambo esalameli ye azali sikoyo camarade na ye asolola ki pe na nga. Me oya detaye nyonso ezali nde ndeko na biso congolaise nde ya detaye nyonso alibi ayebisinga na yebisa yo me ye moko akoya kotala yo. Eza mawa bandeko na ngai tosambela nzambe na koluka prophétie te me tosambela nzambe toluka le vrai prophète qui est Jésus-Christ de Nazareth. Tangu la femme samaritaine akutanaka na Yesu, tangu Yesu alobaki na ye nombre ya mibali ya viva na bango na oyo pasa na chambre na ye wana na ndako na ye aza mobali na ye te. Mwasi wana alobaki nini? C'est vrai, je vois que tu es prophète. Na moni ko zali prophète musakoli ya solo. Polo belinga akepe ko yebisa baninga na ville boya ko yoka muto ayebisinga makambo na ngani nyonso na salaka. Me ba prophète alelo po bazana Yesu te bolimbisa ngai. Muto azana Yesu akoyebiso makambo ya mabe oyo salaka. Po o se découvrir oyeba ke no eloko natika ngo po nasala na nzela nzambe. Me ba prophète ya siko mingi kaka makambo basalaka yo yo zala kaka malamu baninga kaka mtu basalaka mabe bandoki kaka bandeko tala mwana mwasi ne azokende musika aller retour me tala oyikomeli eza mawa tu yo oyo yoki lisolo oyo kochuko kapula ngona baninga lokolo moni yango soko moni yango na tino kochuko kapula na baninga pe ozala na buzoba te ola tsoinga kan nzambe sagesse maturité
sengaka nzambe miso na yo ezala séduit na biloko nyonso te ozomona eloko ezomema mwana mwasi wana lokumu mariage nange koleka na bareseaux sociaux lelo ezali ya moninga wana mosusu nde moteleki na réseaux sociaux yo mpe ta mosusu oti kozala lokolo mpe babali ye wana asepeli mpe mariage eleki na réseaux sociaux boni te tozomona bali lelo lobi akufi o poison mosusu ezalaka poison te mosusu bango nde bazolekisaka bino bandeko na ngai émission na biso ya lelo esuki awa nayebi ke ezalaki molai yango wana bakabulaki yango na 2 parties nzambe abatela bino nalingi bino mingi babizu to avancer tozwa mayele na kombo na Yesu amen.